Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. En fait, je suis sur Rouège TV, donc abonnez-vous nombreux sur ma chaîne YouTube Rouège TV. Donc, je viens pour vous partager parce qu'ici sur Rouège, on fait beaucoup des activités. Nous parlons, c'est un magazine de réflexion. Réflexion dans tout le sens, en fait. On peut discuter de la politique, on peut discuter du bien-être, de l'estime de soi, des comportements. En fait, en global, du bien-être et surtout l'estime de soi. Donc, c'est ce qui consiste Rouège TV. Donc, je vous invite à vous abonner nombreux sur la chaîne Rouège TV. Aujourd'hui, en fait, moi, je suis quelqu'un, en fait, qui fait du sport. Je sensibilise les mamans. J'ai 40 et quelques, J'ai 40 et quelques, 40 et des piges. Donc, j'ai compris que oui, pour son bien-être, il faut faire du sport, il faut manger équilibrement. Pour que vie est bien, parce que kolia kovanda kokende musala kozonga ba stress ya vie et tout ça, et ça là que tu attrapes du poids sans que tu ne te rendes pas compte que oui, voilà, tu es en train de grossir, et en grossissant, en fait, soit on devient avec des problèmes de mobilité parce que on ne sait plus bien marcher, ou soit on se crée de problèmes de santé, au diabète, ce comme la rabakoka et belé au kozwa soussouni. Eso komelaka bakoka ebele okomema diabète, okomema mpe cancer, so komelaka bakoka ebele maladi moko ezalaka oyo eza méconnu, okozwa mpe cirrhose de foie babengaka yango NASH. NASH wana en fait omelaka basoda ebele, ezokende sikoyo kose transforme na kati ya nzoto na yo, ekokoma graisse wana ekokende kovanda na kati ya bafoi na yo, ekovanda na foi na yo, foi ekokoma na dysfonctionnement. Après, c'est quoi, fois est comme un dysfonctionnement, et que ça, là, que, ou comme la cirrhose de foie, mais en n'étant pas alcoolique, au titre, comme la masangate, pour l'église, bah, comment, quoi, ça, biso, masangé, ça, mabe, mais kassina, bah, soda, nyo, so, mabe, so, des amabe, makasi, kozwa diabète, na soda, wana. Donc, bah, maman, boza, na sonité, ato, bota, ba, na 10, ato, bota, kozala, mounene, eza, soko, bota, ma, mounene, eza, pe, bien, te. Il faut kozala, quand même, moi, équilibré. Équilibré dans le sens ni zala équilibré que ozo se prendre quand même soin de toi. Soin de toi, elingi koloba, kolia mingite, kolia babutute, komela mela ba masangate, eza mabe makasi parce que oko développer ba maladie ebele. Ba tension et ça la kaso ko komi na surpoids, ou koma ko développer tension. Ah oui, ce qu'on bouge à mingité, ou comment qu'on développer, graisse et belé, qu'on côté on a broche, on a bien cholestérol, et côté belé, ti, aux na malchance, et que ça la chance, aux na malchance, et que ça la infarctus cardiaque. Ah oui, pour ce qu'on a ma foute belé, yo liaka, aux bouger, aux dépenser l'autre côté. Ok, mais moussala ou soit au vandika nanda, coupo na poto awa, bilo kwa kolieza la ka belé. Yo siko yo kovanda. Okolia kaka, okolia, ozo bouger te. Siko biso to bougera na biso. Biso to bougera na biso ya mo to beti ba samba, to beti ba nini ba zumba, to sali mo ba squat, to sala ba squat et tout ça. Et puis mingi biso ba mama ya ba congolais. To lingaka siko soko lingio sala taille, olingi koyoka te. Okomema obebi si estoma na yo bimelela oh il faut na mela soki vinaigre, oh ngana mela ka soki kombo na ngoni na mela ka citron, oh na tonga il faut na mela citron. Elo meli citron wana mama, citron eza na sens ya komelela mo, citron eza bien pour la santé na biso sans mentir. Toza vraiment la besoin ya citron, pour eza na ba vitamine ebele, vitamine C, ba vitamine ebele za kana kati ya citron. Mais okolia citron tele tozo olia ka lilala. Parce que citron, les gens ont acide belé, les gens ont vitamine C belé, et ça la problème na estomac. Na tongo normalement ce qui olingi kolia citron, okozwa citron ndambo, okati citron na katikati, ochango na kati ya mai, o diluer ango, nde omeli, mais siko ezala neti moite moko boye a jeune omeli. Mais oko vanda te omeli o katikati ba citron belé, obandi kolia liango, obandi komela mela. Wana eza na sens te balobaka tout texte nuit. Ba maman. Il faut tous aller quand même pour papa bakosa kake oui papa la biso bakosa kake oui munene d'éviter munene ma mouvement na yo et kozala limité munene kozala essoufflé munene kobanda ko ronfler ezala basi mususu ba ronflaka na butu eza normalité ba mama soko yebi kozala nzoto munene banda ko se donner ko komi pesa stress te komi pesa stress ebele te yo se donner kaka
que on diminue ça ni na yo, on comme que ça la temps moi marche na quartier 30 minutes ya marche. Après marche, on comme que ça la moi ko trottiner muke, on comme que trottiner ozo sala moi sport. Ndebo ibasalaka. Ba mama la biso. Po vie o ya kovanda kana ndako, vandi kana ndako, oza ko lia, oza ko mela, oza ko lia. Lifuta nango, osuka soit na chaise roulant ou okomi na bâton wana babenga kane, okomi kotambola na kane. Après moya ovanda na bakoko na yo ekozala te. Moya osunga bana na yo na bampo bango bakoli bakomi kosala misala o ede bango ata na bana ezate parce que yo okoma na maladie ya mutema, okoma na maladie ya foie, okoma na ba maladie belé pona nini oyebi ko prendre soin te. Et biso toyaka koloba pe makambo awa epa mama Rouge TV alobaka plus makambo si ya choko. Tolobaka makambo ya choko eza malamu te parce que pona biso poso oyo eza organe le plus grand ya nzoto na biso. La peau eza organe vital. Eza organe vital oyo ezo sala ke ezo protéger ba muscle, ezo protéger ba vaisseau, ezo protéger ba veine, ce qui fait que yo zo pa kola ba produit na toxique, ba hydroquinone. Oyo ba rein ekokaka ko extraire te. Okobela maladie ya ba rein, okobela ba tension parce que tout dysfonctionnement la kati ya nzoto na yo ezo créer maladie. Cause la bébé de lingi koloba kitoko te ba mama. Wana eza ba complexe ba tia biso na mutu depuis des décennies. E banda na mindele ba ya ka webisa biso suki na biso eza kitoko te po e pa mama Rouge to kangaka na biso ba suki boy. Ah oui, to ya ka pe na ba afro na biso boy. Ba plante kuto ba plante eza ba biloko ya ba cellule morte ya baninga to lingaka ngote. Parce que ceux qui tozongi na kati ya bukoko na biso po biso to koma batu moko très égaré. Ezalaki mutu soki akufi ata wana poto bakosenga manzaka bakosenga suki po bazongisa ngo na mboka parce que manzaka na suki eza eloko oyo ebebaka te donc emonaka ta na banquete so botalaka babiloko ba banquete bafilme ba banquete ou bien ba histoire ba histoire moko non résolu bakomona ADN ya mutu bakoyeba ethnie na ye bakoyeba poso na ye ezalaki ndenge nini par rapport à manzaka na suki bandeko na ngai. Il faut tous quand même moi bateau tous se valoriser parce que biso ba africain to longwa na sens ya ko se valoriser to koma batu moko boye oyo tozo se niquer comme on dit to linga karas na biso te to linga sous culture na biso te mais pourtant ce que moni ba mindele ba komi kozongela ba bazo ka ba culture na biso des preuves avec que so okena ba musée awa bazo ba œuvre d'art ba koko na biso ba tia na ba musée na bango. Ah, biso tolobaka makambo belé yango nazo senga bino bo s'abonner sur la chaîne Rouge TV nazalaka pe la page na ngai page yango kombo nango Gisèle Tchal Rouge TV nasalaka ba émission politique ya kafu nasalaka ba émission ko dénoncer tout le mal qui nous ronge dans notre société surtout biso ba congolais tozala ba mal ebele o ezo ronger biso neti kaka népotisme ko engager batu na kati ya musala oyo baza na compétence te kaka po baza bandeko ya président to baza bandeko ya gouverneur ya banque azui bandeko nyonso batikala kosala économie te atie bango na banque bakozwa na ba hôpitaux bakomi ko engager ba médecin o batikala kosala médecine te ba infirmière o batikala kosala infirmière et ceux qui école d'infirmière te mboka na biso eza ya kobeba sikola magazine ya mama Rouge tolobelaka ba makambo nyonso wana toyaka ko dénoncer et puis abiso toyaka ko dénoncer tobeta masolo ya nouveau la cité tobeta ba effet oyo et comme la biso de près ou de loin de biso tobeta na biso. Les amis, je vous invite nombreux à vous abonner sur la chaîne. Donc ça la kamwa ba squat eza la ndenge ya blague parce que na Rouge TV na Rouge TV tolingi batu ba s'abonner massivement po to banda ko sala pe ba live na Rouge TV boya ko s'abonner ebele po ngai pe na la balade danoise parce que eza toza biso nyonso toza complémentaire parce que oko vanda kaka na ba télé réalité ya baninga te ezo sensibiliser mais mboka na biso eza ya kozinda mboka na biso eza na ba problème très sérieux oyo biso nyonso photo yebaka ba information ezo lekana il faut to s'intéresser to lo bango na bana to bien-être neti tala ma badega o ba pasteur bazo sala
ba pasteur ba commettre ba dégâts ebelé, ba pasteur ba beta basi na bango, ba chantre ba beta basi na bango, ba sumuka la kati adultère et tout ça la biso siko toza ba mouton na bango, to landa ba to modèle wana. Siko e pas maman Wesh TV pe to dénoncer ba makambo nyonso to wana, to lobaka makambo politique sur l'actualité qui se fait au Congo, qui se passe à boko ba benga biso, ba tinde biso ba image, o makambo ni désolé kala na mboka na biso. Bande ko langa na bengi bino, awa biso e pas la biso comment je vais dire ça? Tozalaka, tolobaka bamino ko ebele. Tolobi moko na français, moko tolobi na lingala, mingi tolobaka pe na lingala frangali. Tolobaka frangali. Moko pe tolobi swahili, moko pe tolobi munukutuba, moko pe tolobi na chiluba. Donc tosangisaka balangue nyonso po biso bana Congo, il faut quand même toyokola kakokende vers le langue parce que balangue nyonso koyokola eza richesse. Eza richesse balangue nyonso toyokolaka yango na rosenga bino bo s'abonner massivement to sala moi ba exercice muke po biso to sala ka ba exercice ebele po mama Gisèle azala bana atala ba bourrele ezate tala ba bourrele ezate donc biso to sala ka ba squat net Nicolo to zana challenge ya ba squat squat ozo travailler ba jambe na yo. Vous autres travaillez pe ma fessier, vous autres travaillez pe les côtés, vous autres travaillez ma mollet. Donc squat et zindi koloba, vous autres travaillez donc tout le plan intérieur na ba côté na yo nyoso, vous autres travaillez yango. Yango ba bengi squat. Donc squat eza nango pété. Ezaka ko kiti, ero kiti o mitiki. Ozoni si penza ba sima na yo. Ero mati o kotisi yango. Deboy basala ka ba squat, basala ka moboy. Ero zo kito kiti penzo mitiki. Et Paul il se rappelle derrière ma maman. Ma maman va dans un projet auquel de ça la chirurgie esthétique pour ma sokoya minene. Ça sert à rien. Yo moko nzoto na yo okosala nango eloko nyonso yo lingi osali na nzoto na yo ba maman. Bozalaka influençable te que oui voilà ozana complexe moko boye il faut que ndokocha ma ciment et tout ça. Ma belle yo moko ko orienter ma belle na yo. Maman disait la bota bana. Oh, bah, ben, squat. Yango. Donc, un roseau kita au mitiki. Comme ça. Il faut kita bien. Et puis, au mati, au kotisi. Au kiti, au bendi. Au bendi penza. Si un roseau bendozo yoka awa. E bendani. Si ma paix e bendani. Siko yo au mitiki. Yo salakwe. Po, miracle ezati. Miracle eza kosala sport. Nde babengi miracle. Kosala sport, kolia malamu, nde miracle. Soki yo liaka mingi, olobi okokonda parce que ba miracle ba bakisi ezali lokuta mama. Eza ojoje biloko na yo, kocha mafuta ebele te, komela bakoka te. Ba fanta wala bakoka ba soda wala nyoso wana eza malamu te. De temps à autre komela na au moins 20 na yo, mais mai ola danoza lobaka mai ndelika. Yango wana na ngaki na partager na bino, okosa la 100 squat, okosa la 25 squat, okosa la 10 squat, mais eko aider yo makasi. Okomona penza que nzoto ezo tracé. Nzoto na yo ezo tracé. Donc ozala kana ba jour, ozo sala pe sport na yo, il faut yeba ko orienter. Ozo sala nini? Po nzoto mobimeza na besoin ya sport, neti boye na sali lelo eza jour akosala le bas. Donc ba squat. Après, on a la moi jambe, pour taper ma jambe, pour la tapiter. Pour taper moi jambe, et des choses comme ça, tu travailles le bas. Après, le lendemain, pour travailler buste. Buste na yo oyo, ils ont na droit, pour travailler en haut. Attaque pour ça la cabo. Pour ça la cabo. Pour travailler ma belle, pour ça la paix cacabo. Pour ça la bozo, travailler ma bras, buste na yo nyoso oyo, travailler ma belle, pour travailler libumu. Au travailler donc buste et puis ezape ba bras soko za kamakasi ya ba pompe wa pompe ezalaka bien pona ba mabe pona na nzoto mobima ba pompe kusala ba pompe kusala ba planche toko banda kolakisa bino makambo ebele obiso to salaka po soko lati pe nzoto soko linyo za la sexy il faut yeba ko travailler nzoto na yo koza la sexy ezaka na âge te mais faut siko nzoto ekende na sens ba mama donc tozongi ba squat ezaka na ba façon ebele ya kosalela ngo ba squat ezaka na ba façon ebele
oyo yo okosala squat. Un instant les amis, un instant. Okosala pe corde à sauter. Au cause de la paix dans instrument na yo. Yo mutu normal, il faut quand même aux alamoi babiloko, net ceux qui moi babiloko na yo pour ça la sport. Ko somba ba alter pour la travailler na ngo ba bras, hein, pour la ça na ngo ba boye, tout ça là. Ça aide cause à la corde à sauter, c'est aussi bien. Ko sauter singa, hein, ko sauter singa net tozai ko sauter wana et tozaka bana miki. Et ça très nécessaire. Hein les amis. Parce que singa bon, la kata ba boxeur, basala ka singa mingi. Basala ka singa mingi. Oh, attendez. Parce que pour sauter singa, aux autres travailler babranayo, aux autres travailler le bas de ton corps, aux autres travailler une autre mobile, et puis aux autres salles thème. Ayez l'habitude de travailler votre cardio. Donc cardio, on a ce aux marché, aux autres travailler cardio. Parce que mon thème est avec un muscle. Muscle oyo, ils ont aussi parmi les muscles importants de la vie. Qu'il faut prendre soin de ça. Genre, aux autres salles, qu'on sauter basinga. Kotambola nanzela, eza cardio, kokima kosala ba jogging. Il faut inciter aussi aux enfants. So ibozo sala ba activité na bino, il faut omemaka pe bana. Comme ça bana basala lama babiloko ebele ya kosala. Comme ça ta ya kotika ya kosala bêtise et ozala muke. Ta ya kosala bêtise et ozala muke que tant oyo bazolekana na ba activité. Yango wana soki ozala kana temps pour ça la sport, il faut intéresser banana yo, il faut initier bango comme ça bozo ça la sport, bozo les ça va air, bozo seka, bozo koloba, bozo s'échanger pour mini biso, toye baka ko changer te na bana. Bana ba vendre na ba ordinateur, bana ba vendre na ba bengi ni ba vendre na ba chambre na bango, ba osala makambo na bango. Ayez cette habitude là d'associer vos enfants dans ce que vous faites. Choko izamabe. Bakabe le belé faut boyeba. Ils appellent malamu te. Po eza basuki ya bato. Basuki oyo eutaka na ba end. Ba mama. Eza basuki oyo bato. À chacun à son temps hein. Na lobite ke botika te. Eza tozo sensibiliser. Parce que bato bakenda kotika basuki na bango na ba temple, eza ka basuki oyo muto aza na ba problème. Basuki oyo muto alobi a sacrifier suki na ye po problème na ye eza la racheter. Maintenant, si vous avez un biso, problème à battre. Et là, vous avez un bois qui est nzambe, genre, au bois qui n'a temple, la bino poyo, aux la pauvreté. Parce que net, il n'y a pas un douana. Et ça, la famille, il y a pas caste, ba kabola. Bato baza riche, ba kotika la kati riche. Bato baza na katikati, ba oza na katikati. Bato baza ba pauvre, ba oza na ba pauvre. Si vous avez mingi, ba oza na kotika ba suki na bango na ba temple. Ça, ba oza lekeli ba problème ya famille, ba problème ya bana bazobela, ba problème eza belé donc mukili. Asi alembi na ye mokili nde bake kotika basuki siko yo tembalaka na basuki ya bato et pourtant la vie kaka normal boye biso nyonso tobangaka ba indien bazalaka na réputation ya ba kisi ba mama il faut tobanda ko réfléchir et puis toyebaka ko soigner basuki na biso eza nango kitoko biso nde toyebaka ko soigner yango te na Rouge TV tolobelaka yango pe tolobelaka makambo basuki tolobaka comment ko traiter basuki totekaka pe mafuta basuki. Et tout ça là, il y a naturel. Parce que, biso batu muindu tolindika ka batu basale la biso. Il faut biso moko to banda ko sala. To banda ko sala makamu na biso. To yeba ko telemena na pona poso na biso, to yeba ko telemena pona mabele na biso, po mingi toza na distraction, n'est-ce pas? Hein? Oh, Mali ezali, c'est pas grave. Oko sala mo penanda, oko za na moi salle de sport nanda, oko za moi côté moko na coin na chambre, to côté moko na salon, au sali au sala ka sport na yo. Hein?
Et voilà. Donc, voilà, c'était Rouège. Nasengi Bino pour s'abonner massivement sur la chaîne YouTube. La Danoise, merci beaucoup. Au revoir.